sérieuse. Tout ça parce que télémi, parce que ça debout, parce que lobby non. Exactement. Biso to za po bino bo lo baté. Je vous prie d'applaudir bien fort pour l'artiste. Davina et Davina. Na biboya. Seul monde na réseaux sociaux. Oya ya ko belela kombo ya collègue na ye. Na cadre à promotion et à Linda Cote. 1000 combats, 0 défaite, 999 et KO. Botiko yibanga ba concept, pardon. Botiko yibanga ba concept. Pardon. Po banzembo bokozo na bino. Na luka banzembo msusu kunga kote nzembo. Na concurrente. Mais en tout cas, concept yabobé la collègue pour na annoncer et loco na cadre à promotion na bo. Botika. Oh, tu n'es pas allé mon boy. Tout le monde a obéi la collègue na cadre de promotion na boy nanga. Ou plus quoi son idée. On te voit finir boy be ibaye concept. Oh, ya. Na minute on t'a belle collègue na pour sa promotion et akanga Linda Cote. Davina, est-ce que mon ni ba sponsor à mère? Est-ce que mon ni ba sponsor na fiche? Davina éviter mais Robert na Suède, na Hollande, na Canada, na Washington et akanga na créer un tala na boy na nga. Bo créer. Na bo. Banzi bobo so mais na beau concept. Tout le monde a droit belle la collègue pour sa promotion pour nous bandi en awa. Donc il a une promotion. Disciplinez-vous, d'accord? En passant et sur la vie. C'est là. Diana Songa. Okoma kogolia na maleo at Belleville parce que Belleville ando kabilo o inisi la bébé yo mto panza théâtre yo mto tinda gomeza finga sila donc c'est-à-dire yo ko ki ma poste yo saleli ba sale bouloté et l'ombe yo ko ki ko abandonner poste yo saleli ba sale bouloté il faut zonga wana munoko no mwindu wana au travailler toujours tant que vice-président il faut zonga no ki mate machari o ki mande hein. Posto yo le na mbonga bibembe bino mi balena masu woni mbonga bibembe ba kufa ndenge e kanga bino na gorge pan elombe na masu bino bogo kabwana pour la mwasi te bino bogo ko kabwana te pour la mwasi il faut bozonga na nde bozaki association olia batu yo mwe bilongi na bino so lembi masu mwe longi nyo so lembi lo rapota manga e kuna kutu elombe kutu ko lobate munoko mwindu lo lisora likaku matama nyonso lemba sala baridi lokwa banzela malweka bokoko kabwana te bino mibale bandoki oboyoka na boboma bato bandoki obosaka lisanga ya bandoki mpona kodestabilize SB ye bino fo bozongana elongo koko démissionné te poste wana bafiston saisai balobaka bazala wana botika bafiston saisai zate botuna mida parce que ba problème ezobima sikoyo so batu bwana besoin boye ba vérité na ngo botuna mutu munena kisimbi ya ese parce que mida lelo bomona mida kangi internet mazo bosa na ba retomber na ba problème a créer etikali parce que na otia voir mida boyo kaninga finga sa makola pape lumbe bino bandoki association bandoki o mona ka elombe mbebe bongaka tata te pe soda mbebe zaka mwindu mbebe tika la ka mwindu mbebe zaka en tout cas oyebi ba cook fobo luka mida po mida ngo pas changer na numéro moyen bozwa ezate omoni bata TikTok so na sala ina compte ya munene nge sunga batebele bata TikTok ba okamo abonte bogoyo kamida finga papel lombe na se ya makolo na ye na pa masumu pona Belleville papel lombe fingi ete alobi na ye lokote basukola bango mida mutu munene wana na ese soy mida koti kata toke pa ese toke finga bango pa ese ese pe mutu munene analphabet wana pa ufungola makolo poussière
makolo poussière. Mida atokangi TikTok, atokangi YouTube. Omoni ba mabena ba malédiction nyonso o eza batu balobela ekozwa yo. France ngana lobaka pona zanga kindoki. Bokosa ka sara za mutema ba mutema mabena ngana za nango so ba sangsela ngana kindoki na sukola batu na internet na kolia. Do yo Mida oboni liwa oyo sangisela nga batu ba mbongo ba beta nga masasi na Kinshasa botindela bandi yo kufa na maternité na loba na okufa liboso na nga ba live ezaliti bino sakana na batu likola sila. Toza paso ba telemi, paso ba za debout, paso ba lobi non. Exactement. Biso toza po bino bo lo bate. Je vous prie d'applaudir bien fort pour l'artiste. Zate botuna Mida parce que ba problème ezobima sikoyo. So batu bwana besoin boye ba vérité na ngobotuna mutu munena kisimbi ya ese. Parce que Mida lelo bomona Mida kangi internet mazobosa na ba retomber na ba problème a créer etikali parce que na otia voir Mida boyo kaninga finga sama kola pape lumbe pona sila boyo ka Mida ninga sokola pape lumbe a sokola papa o masumu a finga bango pona sila Vincent pesa sila passe en or makamba batuna o ba osala ba fan na yo ba communique awanga na bango kuta benga bango ba fan abi ba gera ba fan te metango yo zo leka na télévision ozi mutu munena ese o dédicacé ozi wana lokolo ndambo Mida koka o dédicacé ozi bana na nyonso zo dédicacé bango entre ta ba ofinga papa oya formé yo papa oya bimisio na mokili o apesio valeur na miso ya batu. Sila aza incarnation ya Joka Kabengele. Siko ya ye ebimarate mazo travailler na bango azo travailler nango à travers ba fanatique na parce que kota la ba fanatique a Sila bango nyonso bizengi. Mutamaela te ba vivaka na mafinga. Muta ovanda penda ba afandisa analyse expliquer likamnenge zaki eza nango te bango ba ya kana kufinga. Apa mafinga bana brevet musute. Alors les gens oublient vite. Place le problème est outil bato ba bosana. Or bato balandanga barando na ba problème est lekana na YouTube baza censé akoyeba makambo yo. Makambo uta na YouTube. Nga na féliciter Pape Lombe. Ngai Sara na place ya Pape Lombe. Ngai Sara na place ya Pape Lombe na oloba makambo susu. Pape Lombe kutaza gentil. À répondre à ça la carrière, elle fait sa carrière. Et ça m'a comme na écoute à lobby bien. Na mutoka nga Sara, na nga na bandolo bandeni ni si la zaki incompétent na salle. A koki ko prestete. A sali elo côté. Tant babenga ka art wana to moni angote. Mais Pape Lomba zaki kutu gentil. Pape Lomba était très gentil envers vous ya rolobake a osa la carrière na e. Toyo kana Pape Lomba, Pape Lombe po ambeli wa no gilet tiens. Je faisais travail ici là, à la fois Denise Nakati, Maman Bemingo Nakati, Minduno Nakati. C'était ça. Donc je travaillais en elle. Quand j'ai besoin de Denise, on ne pouvait pas naïr. On a besoin de Minduno, on ne pouvait pas naïr. Pour que maman, on pouvait
c'est pas naïf. Donc je travaille comme ça. Allo décossé la passé le maternité dans salle Mogo à Paris elle fait sa carrière, c'est bon. Elle fait sa carrière, c'est bon. Félicitations papa et nous avons bien. Je n'étais pas informé. Elle fait sa carrière, Nazoka Nabatu, c'est bon. Bonne chance à elle. C'est mal, mais les lopes Belvi à la position de est-ce que vous avez informé déjà? Oui, Belvi a informé. Quand on a dit projet, il est venu me voir. Avec papa, on a un projet pour y bouiller. On a aussi accompagné la mise en scène. Parce que mon joueur qui a la chaubeuse. Elle m'avait invité. On a assisté à la répétition. Parce que je ne viens pas seulement comme invité, mais je n'ai pas invité en amont. En amont. Ce qui est bongi, n'a pas artisan il y a kubonga. Ce qui est baby n'a assumé qui n'a accompagné et baby. Alors, elle m'a appelé, elle m'a invité. Je crois que c'est un préparatif. Si on a assisté. Parce qu'il y a un Liban en boucle, donc président se permettre de m'appeler. C'est un spectacle comme les autres. Et ça m'a chassé, ça en Afrique, ça m'a Europe, un spectacle comme les autres. Donc on a complexé, il y a Liban en boucle. J'ai déjà joué dans Liban en boucle. Et là, il y a un gars qui que et Simba. Et ça va bien. Nous offrons, nous vendons la culture, nous vendons l'art. D'abord, nous va commenter, bon, ça va, mais sinon, tout est art, tout est culture. Voilà. Et mais ça recommande un moment là-bas. Vous avez un peu formé, non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Sur les 8 ans pour former, ça va. Sur les 8 ans, ça va aussi. Ça va aussi, il n'y a pas de polémique là-dessus. Il y a trois questions par rapport à Nono et Limouche. Est-ce qu'il y a. Ne me parle pas de lui. Ne me parle pas de lui. J'ai tout fait pour ce garçon. Sa famille le sait. Le grand frère Yann Lambert le sait. Son épouse, Agnès Biambo. Mais à Zong, c'est un gars qui a une gratitude, insulte gratuitement. Insulte gratuitement. Yann Lambert le sait. Ma belle-sœur Jackie le sait. Son épouse, Nami, le sait. Nami tout naza. Naza Nami, on est amis. Parce que le qui a fait, c'est m'insulter. C'est me manquer de respect gratuitement. C'est bon. Merci, président. On est déjà. Moi, mon client a un bongo. Mon client a un bongo. Voilà, on a bandeko papa. Bana bobi boyo kate. Se boyo kate boye na YouTube. Ngazo sa live na TikTok te s'il vous plaît. Live ya na YouTube. Se bozo yo kate boye na YouTube. Hein? Olebo komela nga son ezate. Bo zaraka so son ezate nganga na YouTube. Se bozo yo kate nga na YouTube. Ben oya komaka son ezate na bloqué yo a. Voilà. O ka komi son ezate na bloqué yo. Imbécile. Ce boyebi kunde na sepela na binote bata TikTok. So akomena ka son ezate na bloqué ye. Ponga na osa live na pona bata TikTok te, na osa live na pona bata YouTube. Ben sensé nde botoni na TikTok na kina bino wapi. Ngwa. Bo ape na courage à commenter na misapi pe bo commenter. Nga na osa la bino live. Ngwa. Na bosa ni kutu na Zolanda makamo na zo mona te logo ba bobeta papier lombe kara parce que boyebi mamto sala papier lombe c'est tout. Papier lombe au sala semblant te yo sanjo la sila ape sa félicitations aussi longtemps na ba pota na mutema papa na fingama biso sala be mission ya défendre papier lombe eza na YouTube. Faut mona ndenge to ya ko défendre papier lombe on dirait si la zoyo katon dira zo mona te mais si la zoyo kalelo si la na ba problème na batebele eza po ani po vanda kaotika batu ba finga batuti ba fingele batu ba comédien mida o finga batu mingi. Moi je ne pense pas que kokanga chaîne YouTube na eza solution ba retomber na eza na ba page eza partout neti boy a ozo finga papier lombe na ocha a batu ba yoka nani akonzima modèle mida sokola papa elombe nani akondima nana olinga sila
si la peane ngazawana nani ako lingaye modèle bambwa na ye bafinga kabatu nana olingaye Vincent Chiluiz apesa ye passe en or atuna ye makamba bafani na ye basala awanga na bango na alobi bafani Vincent bi oui bafani mais lobata mwa liloba moko parce que ndenge ekende boye ezokende mabe si la kata na mokuse bagera bafani te bagera bafani bafana ya nani awa ya fere bakomaki na manquement dans déplacement de langage pour na chef de l'état bakomaki na réponse moko buzoba il fallait muko na bango ya oloba na bango taisez-vous malgré faire asalaki message elekite faire aki okutana na kabuya elekite esengi fere asala émission aleki pa sango koso na politique vie na Israël mutombo na pesi mbote sango ku suprême kuna ndaki oyebisa bango batika pagolo batika te o bajera bafani bajera omoni bafani bajera bango bajera bafani yaya na YouTube so yesika yaya so yesika osana na poema babone ba commentaire pamba te ndeko batela libonima na yo po ba commentaire pamba te donc so komi susu ka elo mo amukie awa na YouTube elo mo ka ya mukio komi susu olimwe bayaka na loyenge te YouTube eza TikTok te bayaka na loyenge te sila na oleli te sila okomona événement belvi na miso okolela sila okolela omoni batu ozangi lelo ozangi batu ya olobeloti mida ye wana na cancer na zemi ya Christian Shoga kochindako mutu munene ya ese afingela o bacomédien ye wana changer les côtés mwasi ya mwana jeune fille na mobali ya Koko mwasi ya papi Koko ye wana koma afikela kosu batu te entre ta bango batu bakotisi na pétrin oyo batu baokanga batu mitema mabe batu nyonso 2 minutes bakomi kofinga na 2 minutes depuis to yeba ye na internet asa ya na internet aklasha nani bobo sanake yo mama kimpi soro lingo yeba makambo bien pona moni yo mutorozwa poste ya mida so yo mutorozwa poste ya mida il faut tout na mutu mune na ese déjà bosolola tuna ye loba na ye po ba comédien o nyonso o nazo mona lelo bazo soutenir événement ya belle vie eza pona ni po à l'époque yo bandaka na okovanda na mobali no wana po yo bimana na bapomba balala ko na sa kwiti donc bapomba na wana bazolala ko na sa kwiti ozaki intéressé te na makama maboke et puis nga na yeba yo lobaka nga na ko yo lobela bata maboke te na ko koma mukala te mozo koma de mukala sila donc yo ndozo so relève amida donc sola na mutu mune na ese ayebisa o makamba sala ba comédien wana po mona ba comédien wana na yebisi bino boko na soutien ya 1959 600 milliards ya soutien encore nga mta mabele minene boko mona basi nyonso poto bana mabele minene bakangisi ba soutien nyonso ba taille 50 taille 60 nyonso bazotindela belle vie soutien de soutien asali ba sold out événement ngo eza nango sikote événement eza tokiti année prochaine siko sold out basaleli yani ba bien nyonso etekami si lokolela yo il faut oyekola o changer oyebi nzamba na façon mususu à faire changer à mutu eza ba réalité omoni biloko si lo kutana nango eza pour changer oza motema mabe tu es très méchante yo faut bukango yo omona événement belle vie omona na miso ozo kangona o eza no yo omona ngone tindoto omona ngone ba fiche o banga te ba lisha kuda ba poster Trace Africa si la bangako si la banga na ba pousser na obo si la ma bébé bo si la ma
Bosilama. Elo akole les ateza clair. Papa Elombe a été très gentil. Biloko basala papa Elombe oyo. Akoka ki atako loba teke. Elle fait sa carrière. Papa Elombe bosanate. Azana pota na yazo tambo anango. Bozako zelani. Félicitations. Na spectacle ni. Na spectacle ni. Félicitations, on a besoin de la spectacle ni pe. Oh, besoin de papier le mbalo bana félicitations, mais non. Baba Cook, problème na bino bobo sa na mbangu. Non. Ma colo poussière. Mida. Ato kangi TikTok. Ato kangi YouTube. Omoni. Ba ma bena ba malédiction nyonso o eza batu ba lobela e kozwa yo. Net yé pas komi aigle. Ba gera ba fan te. Ba gera ba fan. Faire à gérer ba fan nae. Kofi ba yela ga Didi Stone et Lulu awana ba Kofi Fil. A gera bangote. A doza bango. Abi Didi Stone c'est ma fille. Bo insulté été azapinanga ba gera ba fan sera lingi leader na ye nyonso leader na ya lobara fan asalaka si la yebara pourquoi lobara ba gera ba fan te po ayeba ki derrière bana basi wana batanga te ya ben censé ako utiliser bango ba fingela ke bato c'est tout Babiye VIP sili babiye kune sili producteur na asiri ye mo ami lobele na banja ba production osuka awate parce que ba production o izokende na moneke ti États-Unis famille botela kisi démonstration yango ba kuki bozala présent kana mafinga bo amakasi na ofinga kasi biye fa ki bosombaji ta la preuve de force événement en 2027 babiye sili événement est en 2027 c'est le loté et ça peut en décembre été et ça pas après 3 mois après 6 mois année prochaine babiye sili famille bota bosomba babiye bosokola ngonyo so beta on sold out producteur asimba mutu comme ça batu ba comprendre nana sala musala nana nya ya kopa kindumba ça va se savoir c'est tout. Et tikalika 400 la diva congolaise. La diva kene ko kundwela biso na nouveau amida babi mida ngope akimi na internet inzoka na zemi ya shoga liko na ngo abela so ipe cancer. Hey, en tout cas pardon. Zelo la yo kalto ka mida na ndambo Mida yo kangi chaîne mobosani kebe mise kotaka ba page mida bakanga chaîne ten toza na matière na yo a otikeli biso ba scandale na ba dégâts a ti yo kanga chaîne deni ba page kata ba matière na yo ndengo finga batu yo kanga chaîne poani bozia na channel mida nan zela ozo kanga okangi chaîne me voilà o yango toza nango po mona ke ba scandale etambolaka bino basi mikolo bongo ba utiliza bino boya kufinga batu mode bo sokola pape Elombe bobosa na mbango masumu wana droit sala o alingi même ba hygiène wana yana songa ozwi bango se na bango vidéo okoma kogolia na maleo at Belgique parce que Belgique anda o kabilo o inisila bébé yo mto panza théâtre yo mto tinda gomeza finga sila. Donc c'est-à-dire yo ko ki ma poste yo saleli ba sale boulot te Elombe yo ko ki ko abandonner poste yo saleli ba sale boulot te il faut zonga wana munoko na mwindu wana au travailler toujours tant que vice-président il faut zonga no ki mate machari o ki mande
Posto yo lela kambonga bibembe bino mibale na masu. Moni mbonga bibembe bakufa ndenge ekanga bino na gorge panzi bino bandoki. Association bandoki. Omona kaka elombe mbebo ebongaka tata te epepisoda mbebo zaka mwindu. Mbebo etikalaka mwindu. Mbebo zaka. En tout cas, oyebi Babacook fobo lukamida. Po mida ngo pa changer na numéro moyen bozwa ezate. Omoni bata TikTok. So na sala ina compte ya munene nge sunga batebele. Bata TikTok ba okamo abonte. Bogo yo kamida finga pape lombe na sie ya makolo na ye. Na pa masumu po na belle vie. Pape lombe fingi ete alobi na ye lokote. Basukola bango. Mida mutu munene wana na ese. Soy mida koti. Kata toke pa ese. Toke finga bango pa ese. Ese pe mutu munene analphabet wana pa ulfungola. Makolo poussière. Makolo poussière. Mida. Ato kangi TikTok. Ato kangi YouTube. Omoni ba mabena ba malédiction nyonso o eza batu balobela ekozwa yo. Neti yo kutuko ozwa courage a osala live na yo ya osala cagnotte soi-disant batu bosangisa mbongo to luka mbongo to tinde babandi na Kishasa babeta sarato la makasi okufa ta na pasi ya kobota. À César ce qui est à César. Ngana tchela offrande na tchela yo penza offrande ngana lobaka po na zanga kindoki boko saka sara za mutema ba yo mutema mabela ngana za nango so ba sangsela ngana kindoki na sukola batu na internet na kolia do yo mida oboni liwa oyo sangisela nga batu ba mbongo ba beta nga masasi na Kishasa botindela bandi yo kufa ta na maternité na loba na okufa liboso na nga ba live ezaliti bino sakana na batu Likola sila donc yo osala batu mabe pona mutu moko sepelisa muta mokili. Donc nga sara na koma na niveau ya o comploter na sangisa batu na live bocha kanyot batinda babeta intel masasi po azo finga kingani nga na ke simba makila mutu pona osepelisa muta mokili eba ndeni na combien mutu nga ofutanga. Mida to kangi internet okotaka na ba faux compte okoyoka maluba na nga. Okolala na ngote. Encore dépression azemi. Okolala na ngote maloba okoyoka ngo. Era batu bala ela ko kusenti. Modèle osoka batu yo yebite. Oyebite ozako loba tango loba kozo loba omi mona so batu ba kuku wana basi batanga te ben sensé wana bakenda poto na pusanguba so ba vandeli na live ale obandi ko finga ba sexe ba mama ozo finga fongola YouTube babiso nyosu tope maka fongola nde YouTube na yo fungola ba retombe o lelo bazolinga ba finga pape lombe papa mabe yo na eseti nde bo finga siko pape lombe ba sala binoni asala sila ngoni la princesse Sila pape lomba sala ni à l'époque toyo ka la famille matière ezati o matière eza mida enfant chéri ya Sila bangona na mutuki simbi et où tu est-ce que tu mettras ta fille ou ton fils à la tête du groupe Simba? De tous mes enfants, en fait, mes deux premiers enfants, qui sont des garçons, l'aîné est avocat. Ok. Nous même barreau, nous avons cabinet lié à ça va cabinet na bolanda bofinga ka biso lelo nzamba panzi bino elombe na masumu bino boko kabwana pona mwasi te bino boko kabwana te pona mwasi il faut bozonga na nde bozaki association olia batu ya mwe bilongi na bino so elembi masumu elongi nyonso elembi loka pota manga oyo kuna kutu elombe kutu koloba te munoko mwindu loka lisoka likaku matama nyonso lemba sala baridi loka banzela malweka
bokoko kabwana te bino mibale bandoki boyokanaka boboma bato bandoki bozaka lisanga ya bandoki mpona kodestabilize SB ye bino fo bozongana elombo kodémissionne te poste wana bafiston saisai balobaka bazala wana botika bafiston saisai bagene batravaille bino bakoko akala bopréféraka poste wana bakoko akala batata mibimba matama elemba na baridi bopréféraka poste wana ti lelo bokokima poste wana te lelo fo bozonga na poste wana elombe okozonga na poste wana oyo banda kobomela bato kolela bato kosanga mpo moto apanzi théâtre eza yo omwende na esaka bino na otosela bino émission na bige soki sesaki wana bosali bokofingama na sesaki wana nakwanda ofinga bino na sesaki wana bokangi motu na saboli bino boke Gabriel alobeli desu bokokanga ye te bokoki kokanga Gabriel te mpo na nge na vandela bino na nge na sabola bino pas possible parce que yo elombe na masumu motu boboma théâtre bino mibale surtout yo elombe monoko mwindo oka masoko makaku yo nde pena mobomi ya solo oyo opanza Belvina Sila yo nde opanza Belvina Sila yo nde opanza badavina wana na basila bana na bamofinga Sila yo ozwi bango te na bango video okoma kokolia na maleo ya Belvi parce que Belvi anda okabelo oyini Sila bebe yo moto opanza théâtre yo moto otinda Gomez afinga Sila donc c'est-à-dire yo kokokima poste oyo osaleli basali boulot te elombe okoki koabandone poste oyo osaleli mida yo mpe okokima YouTube te wana monoko na mwindu wana otravaille toujours tant que vice-président yo mpe mida zonga il faut zonga no okima te machari yo mpe zonga poste oyo olelaka mbonga bibembe bino mibale na masumu omoni mbonga bibembe bato bakufa ndenge ekanga bino na gorge epanzi bino bandoki association bandoki omona kaka elombe mbebo ebongaka tata te epepisoda mbebo ezalaka mwindu mbebo etikalaka mwindu mbebo ezalaka mwindu kindoki makila bato na bambonga bibembe boliaka ye okozongela bulo na oyo oyiba mbonga bibembe masunani elombe yo fo ozonga kopanza bakomede esali yo nde soni omoni masumu na SB okoki eloko wana te ndoki tellement blokaka masumu tata bato tellement aza masumu tellement akoma na ekoko kindoki ye bakisi ezwaka nango ye omoni neti mindele bakisi ezwaka bango pamapamba okokanga ata mobali u mwasi ya noir na bakisi esimba te me mundele so otie na kisi mbamo parce que bayebi nzambe te so masumu mpe nde aza boyebi ne nzambe te so otie na kisi zoba namoni yo elombe otaka masumu na kisi otaka ye na kisi mpo tata nazalaki nyonso oloba ya otosa masumu azalaki président elombe vice-président président moto alobaka eloko mpo vice-président tosa me na ka na bango ezalaki le contraire vice-président zoloba po président ayoka donc président zosala mibeko oyo vice-président opesa ye masumu bande obanga elombe na ye te so atiaki na kisi tellement mpe masumu asambani te kisi ya elombe ezwa ye mpenze komisa elwaki zengi lelo abimi na kisi na yo akomi kotinda bana nyonso bakenda bango kotourne na SB ye mo mpe akomi otourne na SB atindi mpe oxygène ake otourne na SB yo elombe okoki te kimotema mabe elombe nde moto esali yo boye okoki komona baoxygène na banani oyo bamasumu na SB te okoki te okoki kosupporte donc elombe jalouse quoi déjà elombe ajalo asila yo okoki eloko wana te okoki te tellement ozaka motema mabe kaka neti mnokono wana nde eza noir donc moto apakola vernis ya noir bavernis oyo banda bapakola bibembe na kala so monoko ekokanga mabe te ebembe bapakoli vernis ya noir na monoko bavernis wana kimotema mabe nde esali yo oza tata moko ya séparation mama Afrika bonjour oza tata moko linga séparation okoki eloko te komona masumu otourne na SB yo babengisi yo te tension okoki yango te tata moko motema mabe akoki yango te akoki eloko te yo koodémissionne te parce que yo enviaka poste wana saisa alingaka postule na poste wana ebisaka saisa azoba bino nyonso bowelela poste surtout yo moto owelela saisa aza mayele te il sait pas s'exprimer en français quand il sait s'exprimer en français so ndeni nango bébé bodo awelela place wana o te bodo te yo moto otingama place wana bolelo odémissionne ndeni masumu nani elombe ozonga na poste wana otie tata bato masumu na erreur
otia tata ya bato masumu na erreur yo nde oza wana mpo masumu na kala azalaka bongo te masumu na kala azalaka bongo te masumu na kala ata toyoka voice ebima tonga masirika mais azalaka au moins kosangisa bacomédien tala bacomédien na biso ya kala bazalaka ini